avandaka na mama na ye na Afrique du Sud pe mama na ye asalaka na ye me boyebi baza na mboka ya Afrique du Sud. Alors na ndenge aza kuna azali elenge mwasi aza pe mutu oyo akendeke kelasi na kanisa sa selisi kelasi ou bien abuki biki eza mabe te. Me azali mwana moko ya mayele na ndenge akosakana te naza kokumisa ye mpo na kokumisa te me aza mwana mayele. Ye pe te mutu atindinga to bango pe te mutu batindinga na balisa bango. Pamba te ndenge baza wana baza pe na batu na bango bisika bazalaka. Oyo pe ndenge aza boye naza sir aza na kope na ye to sheri na ye. Ba oyo pe baza na Congo ndenge moko. Me ngai na deside kaka na balisa bango na mibali ya poto. Yango oyo asepeli na chroniqueuse nanga oyo aza na Afrique du Sud ayebake dépense ya tike ekokute mingi te. Ayeba pe pona kokende ko visiter ye tike eza nango ya moins cher. Afrique du Sud ezalaka musika me tike ezali talumuke. Boteli pe eza na talumuke pona kolala. Sécurité pe ezali. Soki po lingi obengisa ye en tout cas eza facile kaka nde bolingana. Yo lingi ye ye pa sepela na yo. Po ba chroniqueur nanga na ba chroniqueuse baza batu moko soka sepeli na yo seke asepeli na yo. Akolanda kaka te pona poto. Parce que balingaka poto me bazali batu ya lokuta te, bazali bamiyibi te, bazali bana oyo ya ba caractère ya mabe te. Bazali kaka ndenge bomonaka bana nyonso. Yango chroniqueuse nanga oyo Nicole soki na présenter muta liboso pamba te na yebi mobali oyo akosepea na ye na kanisa makambo ekokende mbangu. Botala na yebi ke mingi bokoloba pona nini nazosala bongo me nazosala parce que nazomona ba Deborah Bwanga babali ba chroniqueuse ebele bazobala. Alors bazobala po bazoleka na ba image pe mibali bazomona bango. Oya ngai lokola balekaka kaka na suka na tangu video esilaka bato ebele bamonaka bango me batiaka vraiment kate bayebaka te soki bazali to bazate. Me ti lelo bazali baza toujours na ngai basalaka pe babisika mususu neti moko misusu bazosala makambo mususu me baza koto te me baza toujours na ngai. Yango na décidé babala na poto bomi tungisa te na lobi bien baza na batu na bango. Batango baza ba chéri ba copain. Me bango bazo luka libala sanke baloba nanga menga na yebi. Lokola baza na âge ya bolenge. Bango baza soki ngai na sala site yo naza na ba chroniqueuse nanga na ba chroniqueur na sala po basala kawa. Me lelo yo baza nanu ndenge boyebeli bango. Mosala bazosala te. Me projet nga nazala nango pona bango basala kaka te me nalingaki ba réussir vie surtout bakoma na mboka oya poto. Me lelo yo mosala ndenge kendeke eza foti na bango te, eza pe foti na nga te, me ezali moyen expliquer bino sikoyo eza te. Awa na ye kolobela kaka likambo nde oyo nazo continuer projet oyo nalingi bakoma na poto. Yango na décidé na balisa bango. Na bandi nanu na ba chroniqueuse nanga oyo aza na Afrique du Sud. Sima na kokende na chroniqueur oyo aza na Afrique du Sud to na kosote mbala moko na chroniqueuse oyo baza na Congo sima na zongi Afrique du Sud. Na décidé na balisa bango na mibali ya poto na basi ya poto. Bazali bilenge. Me ba détail naza kokote yango sikoyo naza ko expliquer bino.
ebongi na pesa bino nanu mbote. On sert ba tempo ça la batou aw. Ate beti 10 ans. Na yebi so solution longue monani juste no vite. Et ça produit ou eso longo la ba tempo ba na Congo no so ba yebi. Juste no vite. Dina Koudivwa maman ne la joki Daniel. Na yebi sengelo. Ngamu ne dina. Totonge na junior okosha kabananga. Siko sexanga ilindo. Nene, omoni ngala la ba pona bete lo li solo. Na yebi Claude Shepa ya. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ba chroniqueur nanga na ba chroniqueuse baza bato ya mobulu te, baza pe betula te, baza pe koluka libala ya poto te. Bien sûr moto nyonso azaka na posa aya na poto, me bazali wana baza ba jeune vraiment, baza kaka bana ya ndako te, me bazali bana ya famille pe ya boboto. Alors sikoyo nga projet nazala nango ndenge na lobi, nalinga basala na inane ya pamba bazala deja na poto, me musala ekende ndenge sengeli te. Yango soki na présente bino chroniqueuse nanga oyo Afrique du Sud, eza facile po mubali abengisa ye soko sepeli na ye. Komitungisa te, kokanisa mingi te soko sepeli na ye. Soki na lingi na sala yango parce que na yebike mibali ebele bakosepela na ba chroniqueuse nanga. Basi ebele bakosepela pe na chroniqueur nanga. Yango na ye pona tia ba jeune bilenge bele, ba bilenge mibali, milenge basi, en tout cas bolanda. Chroniqueuse nangai oyo bozali komona ya mwana mwasi avandaka na mama na ye na Afrique du Sud, pe mama na ye asalaka na ye, me boyebi baza na mboka ya Afrique du Sud. Alors na ndenge azakuna, azale lenge mwasi, azape mutu oyo akendeke kelasi na kanisa sa selisi kelasi ou bien abuki biki eza mabete. Me azali mwana moko ya mayele na ndenge akosakana te, naza kokumisa ye pona kokumisa te, me aza mwana mayele. Ye pe te mutu atindinga to bango pe te mutu batindinga na balisa bango. Pamba te ndenge baza wana baza pe na batu na bango bisika bazalaka. Oyo pe ndenge aza boye naza sir aza na copain na ye to chéri na ye. Ba oyo pe baza na Congo ndenge moko. Me ngai na deside kaka na balisa bango na mibali ya poto. Yango oyo asepeli na chroniqueuse nanga oyo aza na Afrique du Sud, ayebake dépense ya tike ekokute mingi te. Ayeba pe pona kokende ko visiter ye tike eza nango ya moins cher. Afrique du Sud ezalaka musika me tike ezali talumuke. Boteli pe eza na talumuke pona kolala. Sécurité pe ezali. Soki po lingi obengisa ye, en tout cas eza facile. Kaka nde bolingana. Yo lingi ye, ye pa sepela na yo. Po ba chroniqueur nanga na ba chroniqueuse baza batu moko soka sepeli na yo, seke a sepeli na yo. Akolanda kaka te pona poto. Parce que balingaka poto, me bazali batu ya lokuta te, bazali bamiyibi te, bazali bana oyo ya ba caractère ya mabete. Bazali kaka ndenge bomonaka bana nyonso. Yango chroniqueuse nanga oyo Nicole soki na présenter muta liboso, pamba te na yebi mobali oyo akosepea na ye na kanisa makambo ekokende mbangu. Botala na yebi ke mingi bokoloba pona nini nazosala bongo, me nazosala parce que nazomona ba Deborah Bwanga babali. Ba chroniqueuse ebele bazobala. Alors bazobala po bazoleka na ba image pe mibali bazomona bango.
oyo ngai lokola balekaka kaka na suka na tangu video esilaka bato ebele bamonaka bango me batiaka vraiment kate bayebaka te soki bazali to baza te me ti lelo bazali baza toujours na ngai basalaka mpe babisika mosusu neti moko misusu bazosala makambo mosusu me baza koto te me baza toujours na ngai yango na deside babala na poto bomitungisa te na lobi bien baza na bato na bango bato yango baza basheri bacopain me bango bazoluka libala sanke baloba na nga me nga nayebi lokola baza na age ya bolenge bango baza neti teke soki ndenge nini bokanisi na bango baza basi ya mobulu te bazali mpe neti source na kanisa soko tali source bisika fleuve ebota okomona source bisika fleuve euta bisika mai ebanda kobima bango baza ndenge wana soko olingi chroniqueuse na nga to chroniqueur na nga zala sir na nzela okobota biloko ebele bokobota bana bokosala bamagazin bachance ya kobakisama na bavi na bino okozwa mosala ya sika makambo ebele ekochange na vi na yo oyo kobala chroniqueur na nga to chroniqueuse na nga ndenge nazoloba boye soki nazopresente bino bango parce que nayebi bien en plus babengaka nga papa mpo naza lokola papa na bango yango wana nalobi nakoki kotika bongo te bachroniqueur na nga na bachroniqueuse na ngai neti Nicole azali mwasi ya bois noir nakanisa na poto awa batikala mingi te apart bana na biso oyo bakolaka mosusu bazogarde te mais soki boke na bafeti en tout cas babois noir bamonanaka rare chroniqueuse na nga aza bois noir alors botala aza pe na éducation ya bien azali mwana lokola bana nyonso mais aza na caractère ya bien aza na kati Afrique du Sud aza na facilité ya koya na poto oyo alingi contact na ye nga na kopesa yo liboso contact ya yo bosolola na mama na ye donc bokilo fitir bokilo na yo donc ntango bokosololaka na mama oyo ye mama na ye akoyeba mobali nini alingi kolinga mwana na ye nsima nango akotuna mwana na ye soki asepeli na mobali oyo soki asepeli nsima mama na ye akotia na contact na mwana elingi koloba boye bachroniqueur na nga nyonso bali awa na bachroniqueuse ntango bakolinga babalana na basi na mibali ya poto bokotia litoi liboso na baparent soko convaincre parent kokende na mwana soki mwana ndimi maloba ezongi na parent ayebisi yo nsima bokomi na contact eza nango bacrobrasi ebele te eza kaka mpo na assurance ya bachroniqueuse na nga ntango bakoya na poto baya libala na ndenge ya malamu yo mpo okobala bango oyamba na ndenge ozwa mwasi to mobali na ndenge ya malamu mpo na bokabwana te na nzela bokende ti liwa ndenge kozala basuwe ya yo moto kolinga obala na ya bapara mpe na ye mwasi yango wana na présente bino ya liboso Nicole soki tolongwa awa tokoko continue na mignon de la presse oyo asala pa Grace Mbisi ou bien totie mignon mokolo moko tokiti na Congo kuna toza susu na défi oyo na kopresente bino susu ya bois noir na ya thé marron na kanisa awawa bomonaka bango deja na suka ya video ndenge eza boye nga na silisi awa alebolanda bango na ba video mais soki bomoni bango mikolo yo bote lisusu ekoli soko mayele pe ekoli age ebakisami me baza toujours bana oyo soko bali ye obali nde source ya mai
na sukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.